Na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu. Tolobi 3 madusu c'est-à-dire que tozala lidusu ya lifuni, tozala lidusu ya libolo, tozala lidusu oyo ebimisaka masuba. Siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi. Yango wana nde eza wana yango ebimisaka pe règle. Alors, okoki kozala pe na règle maman mais ekozala na facilité papa si ba yo soko ebika nde basukola libolo no kitoko. Papa okochongo bien. Eroza na libolo fo yeba importance nango yikoloba nini. Eza eloko oyo ikoki komema opoto, eza eloko oyo ikoki kopepo ikoki kokocha ndaka libala soko zoswani yango bi à condition. Eza eloko oyo pe ikoki kotulisa ote. Il y a des femmes komona mususu bazolala na 2000 francs, mususu na 5000 francs, mususu na 10000, mususu na mambo ebele parce que babike libolo ezalaka marchandise. Alors soko bandi ko salela ngo okozana manka moko te. Les contrats écoute banda ko multiplier parce que yango eza na compteur te. Alors ce qu'il faut c'est long kitoko faut yeba nengo ko soigner yango.